Haiko ngalo sana. Olingini abimari. Nani ngasusumia? Tana ndenge na sala. Nani ngasusumia ndenge. Haiko sawa. Namona tikinga akoti na chambre mususu. Papa azobi manani boke ba papier. Kali mal. Bon ngoso ngopesa ndi ba papier ya yo bungalo. Na liso makambo te bandanye. Ba papier yo babenga kango bakali. Nana tune na nzamani. Voiture yo ya yo to ya musala to ya papa bina bungalo. Na yosaka yo nini? Yo vanda kimya. Lelo to tukutani vile zo change. Akome abeti klaxon na lupangwa. Papa lere ba kufungula ba mamba lere ande bazalaki bagaje na ba mamba bafungole. Akiti tokina voiture na kava ma yo kama noko na zolo. Yo bakela zolo. Azolo bana mwiti karab. Suki mloko nini na zolo bila ande na zolo wana. Na zolo wana. Papa na kanga ngo nini? Na kanga lango mkoni. Abyo kuyeba. Kuyeba. Tofani abyo muni mloko na zolo boyo. Ndesi ko priere zolo boyo. Kanofe yonde moto sali mokili osali ngai nyonso ya se ya moyo eza na moko na yo eza na heure mibale na topesa ye midi ya 12h na minuit bandeko ba heure wana mibale eza ba heure moko ya kosakana na yango te soki osalaka omoni midi ekoki s'il vous plaît lukamene 1 minute ou 2 minutes ofukama obondele mpa na nzambe mpo eza heure Batua na bafungola ba cheme. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Nabino le ténèbre à la lumière, une émission présentée par votre humble serviteur John Mbisha sur votre chaîne Récit Télévision. Pourquoi pas aussi, je ne peux pas oublier la conception de cette émission sur le pasteur Bruno, Papa Bruno Motonanzame. Aujourd'hui, on a le réel plaisir, les lots Tokoyamba, pasteur Mounene, na kombo ya pasteur Mwanda Kasongo Jean, oyo bino moko boyebika émission na bino eza toyambaka bato oyo bazalaki na passé moko ya molili oyo keno ba bongwani motema lelo bakomi kosalela nzambe nde lelo pasteur Jean asali biso honneur ya koyamba biso na église na biso tokotikele na maloba témoignage makambo nyonso ba détail tout bokozwa ye moko aza sur place awa sans plus tarder na kopesa d'abord invité na ngambo te pasteur Jean. Bonjour pasteur Jean. Bonjour papa John Mbisha, bonjour. Oui pasteur Jean, comment vous allez? On peut d'abord savoir que vous avez une présentation na oso pour d'abord se présenter pour na ba onyo se ba ko landa ope na mikilipe Congo. Merci papa journaliste ndenge Moussa Nzamba lobi papa journaliste ezalinga pasteur Jean Mwanda Kasongo ya église ministère de la famille ini oyo plateau kitoko yambi bino oyo tovandi na bandeko bakolanda biso. Tout d'abord ezali na église oyo ekambami na visionnaire na ngai révérend Mukoyi Musungu na mboka États-Unis d'Amérique na mama Alex tala mbote na bino yango wana émission na dédié ngo pende na bino. Merci papa journaliste na bosali pete papa Antoine Luzolo na mama Vicky chez Mutamba oyo basepeli ko yamba biso na cadre oyo. Merci. Merci beaucoup. On a beaucoup de pasteur Jean Mwanda Kasongo présentation nae. Sans plus tarder, on va aller étape oyo. Vous avez belé partout au monde. Vous savez que biso tout ça l'effort, tout qui t'a dans ma belé pour na kosolana pasteur Jean. Tout qui dit ah vous avez l'église nae. Sans plus tarder, on va aller kasiko na webinga étape ya témoignage. Donc tu qu'elle est vraiment temps pasteur Jean Mwanda Kasongo a kosala moi témoignage nae a ko expliquer bino vous avez belé né to lobaka TV za radio te vous avez belé pour mandai poser là au besoin témoignage du pasteur Jean Mwanda Kasongo. Sans plus tarder pasteur on va vous passer le micro pour expliquer pour expliquer ba kolanda yo bana nzambe no so ba olando en ce moment votre passé était sombre et actuellement vous êtes maintenant pasteur. On peut savoir d'abord l'historique, votre témoignage, vous avez le micro. Merci papa John Mbisha, merci caméraman Nangai, merci aux spectateurs, bazako landa biso, merci ba pasteur ba ko assister biso pasteur GFM bote na yango wana, protocole Sara, protocole Maria, mama Shimutaba, merci. Papa John Mbisha, témoignage eza boye. Bana na Nzambe merci mingi pour notre disponibilité na plus par moyen na bino nyos. Poti boyo kalikamboyo. Likambo esalami na ndeko na bino papa na bino noko na bino pasteur Jean Mwanda Kasongo.
poza représentant légal adjoint ya église na pesi bino kombo ngai na botami lokola bana nyonso babotamaka na papa na mama kasi papa oyo anga azalaki militaire asali mosala na busoda esili aye kozwa pasi ya miso bandeko bocomprendre ngai ke télévision eza ngonga nayebi ke bamoyen na bino makoki na bino bokokotisa yango mpena na chaîne ya tv resite oyo bokotisa bamoyen na bino mpo te tokendaka ta 2 heures 3 heures mpo télévision eza ngonga yango wana ndeko papa na nga abotaka biso ebele mais soda ya pete ya moke ya se papa oyo lelo aboti biso na mboka ya Bazangungu na mosala ne ya soda na moke naza kozwa masalaki effort kokotisa ngai na bandeko na ngai balito misato na ekolo moko ya kitoko makasi institut kola atene ya Bazangungu papa akosa nazali kotanga kuna ntango na kotanga ye pa ye kozwa mosala ye pa azwi maladi lisu moko ekufi ye papa asengi mikanda busoda biakende kose faire soigner ayebisi ngai alobi me papa boya abengana baya na ngai na bandeko na bibo ngai nazokende l'hôpital moko ya Kinkonzi na Bakongo po soki misu nyonso mibale ekufi veut dire vi na bino mpe ekufi papa azwi fait de route alaki biso akei me ntango akei biso totika na bamama ngai siko nakotanga so na 6 classe nakepa bayaya po bazaki ya bachauffeur akala bakosala transport ya bataxi Bazangungu Kisantu Bazangungu Kisantu Bazangungu Kisantu omwana biso wana bite yaya papa na biso aza kobela makasi soki bolingi so nauti kotanga bosedaka ngai mpe voiture nasala mpo nasunga bamama so na bi bamama papa azalaka polygame aki na basi mibale bayaya wana mpe lokwa barelation ezalaka bien so nauti classe nake bapesi na voiture nakosalanga taxi mpo nasunga baboti na ngai papa Dieu merci esika akendaki nzambe asali grâce liso emoni bien azongi kozonga azongi mikanda mpe ya retraite ye bapesi bango pension papa alobi bon il faut nga nakita Kinshasa nakende koloka mosala sikoyo ya bocivil ma ava kende bana na nzambe naza koyeba te lere wana naza mondimi te naza nani te naza neti nakaka moto mpe mwana loka bana nyonso papa alaki biso abinaki Kinshasa bino botikala bosunga bamama na bino soki nazwi mosala na kobenga yo Jean liboso oya me eloko eza kokamwisanga mingi papa na biso azalaki tout problème il faut yebisanga kwa sose mbelaki na baya na ngai liboso ya basi mpe ya mibali bakoluki me ye aza kotyanga mingi nde na programme na ye mona tosalaka na comprendre te abisenga nake Kinshasa aye Kinshasa awa azalaki na ami na ye mpe ndeko na ye ya monoko ya mboka papa Marcel Mutamba Mponyo aza kovanda na aveni mama yemo soki na bosani te esika wapi église ya Pasteur Thierry ezali alors tangu taye papa ye na Kinshasa wa akovande pa papa wana ezaki na église te avandi wana avandi abandi mpe kendeloka mosala na ye Dieu merci mosala liboso papa azwi yango epai ya papa Tifu Adimansanga papa wana azalaki dirigeant ya équipe moko ebetaka ndembo papa wana azalaki dirigeant ya équipe ebetaka ndembo balataka vert noir ya vert clair papa azwi mosala kwa chauffeur kuna à l'époque aza koya papa na Commodore ya rouge aipi tokomi kovanda na avenue Panda numéro 9 papa azokenda azonga abengi Bazangungu après un mois alobi te ngai nazwi mosala Jean sale fort yaka koya nanga mpe na ye siko nalongwe Bakongo naza koya Kinshasa ndeko ntango nakomi na Kinshasa awa nayokoya na même adresse esika wapi papa akomelaki pa ya papa Marcel Mutamba wana babisinga bite papa na bino talata na bino ja asa azwi kuna mosala eza kuna bakumbinga bakekolakisa ngai papa alobi mwana nazwi mosala yo mpe lokolo oyi mosala kokumba pema po mosala mpo koluka mosala kozwa mosala bien aimé ava tokoma na niveau ya mosala ntango tokotanga naza na mi na ngai kombo na ye Marke Kukadu Banzadi gaso wana azalaki interne azota Kinshasa azokende kuna na tene ya Mbanza azalaki donc externe azota Kinshasa Mbanza papa leo tokotanga okomona lokola papa na biso abotaki biso ebele possibilité ezalaki te ane moko apeso pantalon boye potanga na mona gaso wana Marke okomona azubila mbali ya kala arepasango bien papa arepase lera azo ya congé ya pesinga koliwa
soki apesinga pantalon papa ya kala ngala zo mona on dirait utika na magasin do na zo sepela azo ibsanga bibungalo po ngai ba ko benga bungalo kombo ya ja obona bo baiba te po ba benga bungalo po na tele wana ko beta bale makasi pe na ko beta bale makasi ba ko benga bungalo ngana moni lokola papa na biso azana mbongo nazo soit na kosenga adopter yo ko mape mwana na biso ou soit ngai ile na aussi sa classe bungalo na zana mbongo ebele en tout cas juto kutana na kolingota pe na mbongo lokola ngai papa na bango azaka na mbongo ebele po akosala ONC ezalaka office national du café nazo ebango ayebisinga me papa alobi ane oyo so tosilisi nga na kotanga sofa wate na kotanga na ngai awa te ya kochange nga ekole me bungalo kanga likambo jour tokokutanaka ngai na yo en tout cas pasi na yo ekosila mpo nalingako mingi bon malamu tolakani totangi mpe or que papa na bango asasa déjà programme déjà a changé école ngai siko bilamba pesa inga papa pantalon wana telema ya longwe l'école wana siko le pasuki ekobi tala ba blaze akaboy omona ngai na balula wana tongi na singa pembe na sel koto boy papa le rango na yebisio ezaki na sandale moko na bosa na sandale wana te bako benga tatane kya soko la tango ezo kato pota na makolo papa omona démarche à monter changer makolo komi okozelo ko wapi bien aimé na ebisio papa pauvreté zelo ko mabe papa journaliste pauvreté zelo ko ya mabe oyo muto akobo yango penda ko boya yango fermement pantoufle wana sandal wana ezo katanga pota okomona kotambola na lendo kwa fara longoli yango na simba na maboko pantalon moko ya ngalo kwa gaso na kenda ka longo ekole na tangi na pantalon eleni batatane ka ngo elembi kotongeleki maya kwa mususu ezate to sisi classe ngai pe na kei ye pa kei papa toka bwana ya des années le na Kinshasa wa papa papa bibongisa kasi valise ezalaki te ezaki ba bitunga moko ezauta mingi na boma baza ya ba kekele boyi na tie ba pantalon tala ko pe des fois te sapato tout ezalaki na ngoto kaka batatali na nale na embarquer Kinshasa papa le nayebi ni avenue moko ni adresse moko o penda ba ko benga ba yango esu ba nani ba ko benga ba yango nayebi lokote le na comme pas bana ya papa na ngawa ba zo seka ngai ado penda uti papa o tala na defate papa yesu ayi ko bongisa ba pe julase yesu ayi ko bongisa to ze longe tengama akozwa ya zongiso bia ko so pe marque déposer afandi so penda pauvreté loko ya mabe na vie ya moto papa makolo nango emoni pasi ba sandali wana kwa gilet na makolo okomona mutu akotambola be makolo kudu kende pantu bo teleme swaka makasi le na yawa papa le boss ava tofani un samedi la yebi nanga Kinshasa dabi mi la keulu ka musala un samedi comme ça si quoi de moto na biko minga kini na yebi te so na ke musala ngo kuluka ngo ndenge nini bon na kotuna lo wana lo baka na kubunga te na suka basandala na lati na pantalon wala na zoeba na la pantalon boya vert na chemise mo manjolo ya kare na lati na bimi na balabala veni mama yenu aveni wana ya lenote na bandi kolanda ngo tout droit na bila kilo kwa musala papa pasi akenda kina na mati aveni wana ekumbinga na ozone na reba sula à l'époque wana zaki mama na bare bambiaze na telemi liboso bara na moniko na telebis kwa bo sikoyo zando ango za kotoyo to kotoyo ngai siko reference ya zandu ezaki makasi na papa oyo kamarade ya papa po azali na fula moko bakoma yango rukukuye ya sika fula wa ngabi boso na telemi awa na moni papa Marcel aye ezala zo mate za zo na komata na kutuna ba recevoir zande za wa pona kendolo ka musala papa jour ango moyo l'air moyo eleki makasi siko biloko na lataki biloko na bandi ko chauffer nga makolo na longo na simba na maboko na telemi na bibo kisa soyo na sala moto ya bote na tala ka bo Mercedes moko 6 Peugeot 604 et l'équipe est telemi boso na telemi na tena ka P4 na telemi na mo les autres nga sima na moto ya bon parfois lozo na yenga na ndeko mo na moto ka te na bani azongi sima
lera comme lera zonga asala ngabo bonga na zo chakate akusala boke naya idete po edaki parfumé voye Peugeot lera ya telemi akiti ba glace afungoli portière na ye akiti siko lera akiti ndenge na fixé ye oyo market papa ayamba ba relation faut qu'on soigne yango frère bana na nzambe faut qu'on soigne ba relation et kokoti so avio yo futi atambongo te relation papa et que ko pesonda ko yo moneli pasité relation papa et ko peso mbongo yo o chekana no mona pete relation faut qu'on soigne yango soit na ba voisin soit na classe soit na hôpital faut qu'on soigne ba relation yo kande ko ya la kanga ya des années lera ye ayambi ngai na doka soni na ndenge na un grand monsieur papa un grand monsieur lera yambi ngai na tie muto lipeka na ye ngai na zolela ya zolela ngai na zolela misère siko ye na mbongo na ba voiture ebita ta kolela sentiment je pas compris ngai na zolela misère na kolela maya miso ni maboyi albi bungalo na yebisaka ni kolela te na yebisaka yo ni papa lera lobi boye na yoki pasi moko esali ngai pona yebi ndeko wana classe akipe na maile pe mingi te na leli alobi kolela te omoni nzela ngala kende na kende susu te tozo kende na ndako kanisa maloba na yebisaka yo na classe na tene institut kola kanisa ngali oui papa relation qui ko détourner mutu nzela abaloli yango na ntina ba relation ezaki malamu abaloli voiture kaka na moniko ba tourner voiture to bandi ko mata to leki delvo toketi toleki top to mati to koti na avenue Masikita na koloba avenue te adresse te pour na honneur ya moto na avenue Masikita na ipe ngana tune na nzela mari voiture oyo ya yo to ya musala to ya papa bina bungalo na yosaka yo nini yo vanda kimia lelo tukutani vie zo change akomi abeti klaxon na lupangwa papa lere ba yiko fungola ba mamba lere ande bazalaki bagaje na ba mamba bafungoli akiti tokina voiture na kava matiake yake ito stoka boye abito mata sincère ndako wana mona ngwa pesa ti lelo tomate na sincère tumina salo to fa abi bo bungalo zana benga madame ngabi tete mari kaka leta ongana zali obenga pe mwasi no pe akotala ngana leta ongana zali alobi bungalo madame ayebi yo de lwe po na iso ki gaso wana zaka maire ayebi zero mana ndia osala leri ya bimi ngana zuba sapato wana ba sandal wana na kotsa na sakiti na ila bombi wana vali soma kolongo tele mezo swanga makasa na makolo alobi ya bungalo lo mabite nazo kama mpepe na makolo bandeko pauvreté franchement na zolo babandeko tellement na zaki komitala na mimbe oyo mutu to info to mutu normal na sana moyo na yeba kite un jour pena na kota pe mutu parmi ba papa yesu azala mutu susu yesu mutu susu mukete mama ngopa jeune mama jeune fille abi papa ngalo abi mama abi yoyo ngati mama ngai alobi ndeko na yo amelisaka nga maite bungalo nde papa lena moni yo lera ngope papa ezaka na ba masanga moko eza ko renye règle na ba stut na ba brana simba na tembo ezaki kaka ya katanga atuni ngai okomela ni wana na zana ngamondi mite na ngambi na mama nzambe ngabi na omela règle ayi na ngoya malili mwa moyi na meli esili ayibisika bibo yaka tokende po na zolo na kende ville to solo la ngana yo alongoli ngana salo tokesiko na neti na bureau na chambre moko privé ay bungalo sanga olingini ngabi mara nani ngasusuni tala ndenge na sala nani ngasusuni ndeko na ay bosava namona tikinga akoti na chambre mususu papa azobi manali boke ba papier ngabi mara bon ngoso ngope sandi ba papier ya bio bungalo na na liso makambo te vandanye ba papier yo ba benga kango ba catalogue donc nyoso yo zo lukezali awo dalo ibi kotanga okoluka opona okomona abi pona kaka ba papier na oyo kolinga soki mbongo soki le onini opesinga na relation de nyosala
papa na bendi papier à liboso bakomi femme invisible na taille na bete maki comment va se veler na mokili oyo na Zaire oyo nake ndo bala bango te na bala femme invisible allez na bato ba mambi wata ngabi oyo te na oyo te ngana ko bala ka mwasi ya mboko oyo ya Zaire pour toi kilera na Zaire Congo te na longoli wa na zuya mibale na pesie bakomi chaînette magique chaînette wana sur la lati yango minute en pour les opérater médaille nango papa en pour les opérater to la besoin mwinda te na lata pe na kingo na meki ngabi chaînette wana ndeko bovandi bona kozwa même ata mulangi na toboli na kati muto ata mutu il suffit bato baito ba soda na zuka la médaille nango na chango na mundo kona ngai boy papa na dimo na ngaki ngabi oyo pete oyo te na zuka pia misa romi a jamais ado lingi bonga bina lingi bonga ado lingi bonga bina lingi bonga atulo bungalo est-ce que yo soyo kaka même combo ya moko balobaka Jésus kamime mari mamulo veut sanga yo nanga to tangi religion na classe yo nanga to tangi religion na classe Jésus toyebi ke azali Emmanuel Nzambe longo na bato de deux azali sauveur ya monde abitika na yo papa tika na sauveur ya monde tika munga bana makambo akala tika na yebisa yo omoni makambo yo poni ya mbongo mukolo nango mukolo mbongo ko bande pa na ko monika no faire nabi marque qu'est-ce que tu me dis abi mena so vérité abi fona fungola yo po na lingi tangu toko kabwanao lele toko kuta yo na Mercedes et puis na la lula Mercedes so na kufalera po ba Mercedes ile wana Mercedes trapèze na ko lula ngo komanda kina papa na biso moko ndeko na biso moko ya muno mboka papa ngabo Leonard apema na kimia papa wana zaki directeur financier ya Sosimat ya wa pe Allemagne bon ya zalaki soka zo na makamba basongo mona yena Mercedes trapèze na pantilote na trigo me talike oui un grand merci bon wala lula Mercedes ya wa kam atuli ko lifati bila lifati alime keba na kombo soki tango ngosa biloko wa no meko taka kombo mbongo zo ngozo ngote yo kama kama zo ibisa mukolo mbongo ko meka no faire mukolo mbongo ko peso ko meka no faire okosala ndenge nini alobi eloko aliboso éviter komboa papa ayekola kisa ndena tikala komona ke satana azana poste moko ya mbangu penza ya mbangu alaksi ya kombo ko poste ngo wapi sikwaye ko ebisanga munoko moko nza azopesa cours mo accélérer asika lobi yoka munoko na zolo yoka ngela zolo azolo bala mwiti karab suki muloko nini azolo bilaka ndela zolo wa na ndela zolo bana kapa pana kanga mukoni nakangala ngo mukoni abyo kuyeba okuyeba tofani abyo muni muloko na zolo boyo ndesi ko prier zolo baboyo kano faire yonde moto sali mokili osali ngai nyonso ya se ya moyo eza na moko na yo nalingi makambo nyonso na kosala avant tout na sala yo formula kisake ozali ozalaka papa satana soko bengi azana bariza kosala aumela katomona yepe bokoyoka makambo alasinga bibioka poste abi mavoko mamukanda wana koko mano makambo ebelete bungalo ozwika ka papier na biki okomi kombo okeboye adresse avenue esali triangle ou pyramide na kati wana otie monta ya mbongo babi oui ngana mona wando senga par jour 50,000 zaïre 50,000 zaïre papa ezaki lero wana un zaïre moko ya biso ezako coûter $3 je me rappelle bien abiso na 50,000 3 jours il faut na soma Mercedes ndeko kolingo no leloko o na ndoza la possibilité na boko te okoyiba okosala makambo oyo ozana ekoko ya niveau note ngai sikoyo na se plonger que nazwa mbongo na komona seconde Mercedes boso na ngai kolula te mon cher soko moni possibilité te zela ta na yo ekoya na ngo ekoya alobi okosande no kati banzolo ko kati makila na yo moko usu papier wana po bik angoni ata banza kombo ata nzeta libet ici faut kataka bon makile bi soko tanya banzolo ke bele ezana boko komi kombo na yo adresse avenue commune na kati wana ko monter bon mais faut dans la makila na pourquoi makila wana commune c'est-à-dire yo moko s'engager
De deux, ayebsinga lobi talande ko kosala. Avant tout, eza na heure mibale na zo pesa yo. Midi ya 12h na minuit. Bande ba heure wana mibale eza ba heure moko ya kosakana na ngote. Soki osalaka omoni midi ekoki. S'il vous plaît, nous quand même 1 minute ou 2 minutes au fukama au bon de pas nzambe po eza batwa na bafungola ba shemesha na bango ba ya pe kuluka bango biloko kolia awa biloko ya kolia nani eza yo oyo yebi nzambe to pe na nzambe te. Donc faut ko bonde la lero à 12h minuit au moins même l'hôpital batumi ba kufa na minuit ndelo oyo kuna kufa ko lera ba fungoli ba shemesha so ba me pega ko ba travail. Alors kaka soit ça na midi mais na préféré ça na minuit. 3 après c'est la poste. Papa ça à la poste mo ya automatique. Au moins ba toilette ya ba coup direct. Ba timoli ka libu ba tse ba nzete ba shuli mabele wana. Poste ya kusaka na te. Osuka mukanda wana okomi pa me oche monta okumbe okeka kuna kati hotel me bio roi ka no faire. Ba moyen nyonso ba communication nyonso ba transfert nyonso yondo dans la boque. Mukanda na ngane na opposant bo ina zo réponse na yo il faut peut-être appeler Romain ka ostuki ba ina sur le réponse ba luka bonjour mukanda la soit aux vers à mai à l'époque avec ba vers à babambo aux vers au tema ina katikati au bengiro ka no faire au yebise au kumisi au tampo tombolier aux mukando tshona kati au kustoka mukande ke mai etkele zo ninga no meli mai ala so meli liko no babo eza la tête na mama soko kendo ke na yopi c'est dire et affermir le motem ba na nzambe na sisi. Elle dit ok. Au lieu 4 bougies rouges, avant ça, la papier, on tient la bougie rouge. Vous parfait des tabous de mort. Tabou de mort, il parfait, on va mouquer. Et dans les couleurs avec ceux qui m'ont accouché à l'époque, pour pouvoir ça, l'autopsie, c'est tout, former les alaquités, pour embaumer, pour moi, sauver les moutons, pour attaquer pour la maison le matin. Au moins, comme ça, on peut vert. Parfait, voilà. Les naquets, ça va. Aussi, ici, et aussi, je vais m'amener sur un. Ndengo zokende bufungalo juto kutana yo na voiture ok ache maboko na poche apesi ngambongo ya mukilo apesi ngai na kitinda na ko papa biboni ngaga papa na tolo ba musala kaka na veli panda wa otu musala wi papa na jo wa abinga bine isika basala ngambongo na banki ni soda zo tu na kwa hivi ke ba banki zake bele menga kwa yangwe na hivi na ngelo teliga ba banki sika mbongo ya utaka papa seki bo malama papa sikoyo biloko wana soki na meki kozwa un cas na yo ya mutoki na yo na sombi na soit bougie soit parfait tabou de mort wana première opération ezoya yondo ke komi travailler ngana tuni marque afato ka bwana marque merci beaucoup na ndeko pesa nga bomema ona na monite est-ce que biloko plus tard ekosenga mitu ya bato te na tunaki alobite bungalo ekosenga mitwa bato te eske ngana sita bobiba na bobiba te osenga te na bimari soki okosingai okotisinga na makambo oyo inconsamanga na yebite papa lokola na yebi kombono mubimba marika antoka so esenge ba ya liboso yondo kokene na tindiki yo après na kena ndako na shona ko ba pete so mitu makasi bana na nzamba impolitesse na tetiesse e okatobo moyimo kuse respect epesa mutu bomo imolai respect ekopeso bozui respect ekotambuso mikimusu yo mona telo babotoso nazui décision ke soki esengi bato na kendo to baleki na ngai mutu makasi na bakisi bango likolo ya marque ali bakende ya mwana foko tosa nde mukandele feze lobi tosa tata na mama obo moina yo ezala molai pe ozala makila malamu na sena moyo respect isili papa alobite ko babato te na kitisi ko nanda tongo etali na bibo na lokation na ndosumba biloko ana na kozongo wapi mama moko azaki diagonesse l'église ya Nzambe malamu komo na ye mama Fatuma mama Kitenge mobali na ye papa ntambo empanya atika biso apema na kimia azalaki kosala solbena mais na masuwa ya solbena bakende na bakisangani mama atika la sala ba gâteau mama wala na bana 3 soki alingaki ndeko teka bagato aga santé ayo yakola musangani ya Jean yakotika na baleki na yo ngana ke koteka po Nzambe so pamboli ngai na sombelo permis de conduire osumba permis osumba baboti na yo po baza ko kela ngamba wa papa po okotala na defate
Et le côté. Bana Nzambe. Passe na bobola et ko sali soli ka moko ma bépé et kimisho makanisi ko sali ka moko na se apita passe wana oyo ko se retrouver après. Mama wana sikoyo mukongo atiki ngai. Mais bon, nakende pa mama Fatuma. Tala mutu azokanisela nga bolamo mais tala sata na makambo sala. Na bena nazo mbongo e pa mama Fatuma nakende osumba ba bujiwa. Soka kufa na yi. Mama ngo pe ataka bana misa tulera ngo ya mike ataka na mase kapasuna kilungu. Ya mike yaja to ye mama tiki bagato osomba mikate osomba ngo batole na otomelati. Natalika ba mona sekina bona zoya na kitinda zoya. Papa nanda kwa mama wana mutu azate. Nanda kwa mama na mutu azate papa azate atala kisangani mama Fatuma na gare centrale. Bana na mike papa. Na longwenda kuna biso kuna na zoya maboko na leo sala mufuma le na teme afasa bana na misatu na lingi na longola siko liboko nazo siko mbongo laki na angona na poche na ngai awa na somba na sawo somba ngo boya tonde na mikata bana nazo bana misatu papa liboko koto bakangi block ya sima o bralimate ka koto bakangi so bakangi na basinga makasi maboko ezoka suko sala mufuma boete maboko ekufi na toko tumisa pisa saso ezate defa bana na mike ngari nde mama Fatuma azaka ndoki na kena sambeto mama Fatuma na tali mutu azate na ina contrôle na ndako mama ndoko ezate ngabi koma maboko na ngesa ni bo na bina kena ko na zongi na ndako na biso e pa mama na ko mama so la sai bo na meki maboko esai maboko esai bina zonga mbalasi le nazo kota kana ndaka mama Fatuma na ko munga benga na kata shamba jambo anda kasonga sokyo meki na bana wana kaka siku nazo bomai pa mama wana pasteur te mama wana mobile nende jack papa ntam mais ye mama zo sambela église ya Nzambe malam ezalaki na lupango ya papa na ngai papa fe mutamba ya akenda na ye pema na kimia azo sambela kuna azai na responsabilité moko papa ni kamba okamwa mama wale na ukibato benga bya mero zo kandala kandoki papa na yebiso vérité soko moni satana ya mekyo na buto a balancer moni ki akoki yote akende ko pando sa ko randoki mama Fatou mutu azana Yesu frère mutu azana Yesu ataza pasteur te ataza ka mundi mavanda na ba ici faire na Yesu a protéger biloko na ye nyos mama wana zala kiti siko na dako tunu yo pasteur yo bishop yo apôtre soke zala ki bana na yo ya ntango oyo tozolo nga na Yesu ko prendre bana est-ce que balinga basala face na yebite bana na Nzambe mama wana pasteur te responsabilité moko te mondimi ya pamba mais mobile ya jack tala azate Yesu agade bana na ye pota zalaki na mobateli malamu mobateli papa malamu papa ya bolingwa bateli bana mike wana ye mo azokanga bakraka na maboko azokanga nga ko empêcher ti bagade fupo na bana wana ya wana tuni yo lelo yo papa pasteur lelo to mama jage to yabonaise to bishop soke ezalaki bana na yo ese ko sala face réponse et ya na motema na papa na butu ya kate butu déjà na sina zumbongo ya mama na biso mo mais mama Fatuma na zwaki montre na ye na yibi montre na ye na pesi master moko akende koteka master baza commissionnaire ya mama bana na propage papa biloko ya mwana na Nzambe Yesu alandaka ngo ateke na somba ateke na uwenza ba mama basomba ka ba ko basomba biloko ya manevre wa na bwaka nzoto Yesu akolandelo ka mwana na Nzambe akolanda pa protéger et qu'on a dit les sans effet bako kosa na banzela mabe e ko simbate po ya yo mwana Nzambe et c'est so po même akola na Yesu ateke iwa biakete na boko nganga kateke na sama kolanganga e ko sala loko moko te po Yesu adako batela biloko no pa na pesi master wana Patrice montre ya mama wana kende koteka papa ake kuna ngana kozela mbongo ateki montre ameli diamba na lotoko alali na kuna ngai sio na kina ndaka mama na ngala tata ngai na keko zo sikoyo badra mama na biso auta na wepa noko na biso tibango au na re tibango na kena teki na suba buji na yena toko minuit ngai montre te na bomba ki babilo kwa na zamba na kanombe kaka na kanombe
na zamba moko za katikati wana na bombi biloko na pona za butu butu pe ya kate papa nga montre na boko te satana soko bengi atrena kate ya 2 minutes avant minuit toko la na ndako la biso grand frère na Kijos na de baba na ngai na moi ghetto na biso na bi meso na pelisi ba bonjour ba ko me futa papa minuit wala papa le kaka na ye na bongisi table na pelisi ba bouger na carte ndembala liboso na mona bouger ya rouge na mokili ngai mbala liboso na mona bouger ya rouge na pelisi ba bouger wa le na fisco parfum na fungoli na sopia ngonda ko mubimba papa na telemi na kena kangi porte akalela ko kangi libende boy kati boy na kangi na basete na ila fa le na sopi parfum wana na kepa bayana ngai ya mukolo na kangi na likolo nazobenda papa azoninga na talo sakala ta mona na kena kango musona na bendi bala lipongi siko na ina ndaba telemi na sala bon tika benga kasiye roka na faire na telemi le tana ya bandolba na kimuno kwana la sanga na bandiko lo bango sikoyo nazomi e bate na lobi siko ezolo baboyi roka no faire na yebike mokili mobimba oyo ndo sali yango bozwi nyonso ase moyo eza na boko na yo mpo nandima na kozwa mbongo oyo yaka na mona yo lelo ngai na papa na yo kondire ndako mopepe moko ezwa musika mopepe ya makasi na sutuka libende wana ekatisaki boye elongo yango kala pote kwe libende kwe moto asimbi te kome kwe papa leta nazoluka namona pote wana ebandi kofungwama liboso pote deba na basi ba mindele batelemi wana enfin nalali te na tebi totala ba en face oh non venez bino boso benga na ya olo ba lingala bazoyoka olo ba monoko ni bazoyoka français bazoyoka babi yaka mo bengi biso tala